Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Nico Chege azali mutu ando vivre na ye. Mais nayebi te soki ekozala mabe mpo na ye lipamboli nanga mpo nga namona yango eza lipamboli. Ndenge moko mpe lelo Nico Chege ana nani na mwasi nde na ndako na bana na ye. Ntango petit Nico aye nebeteli bango maboko. Napesi mpe na kombo te Nico Chege oyo ifo azala ndoyino. Fo babenge petit Nico. Mbono opese nomona o mabe pwana. Mais na tika likoyeba te ke Nico Chege akozala akolinga mabe nanga jamais. Tozalaki na ye lokola toza na ye te seke nzambe nde alingi te mpoka nzambe wana nde apesaki ngai motema kolinga ye apesaki mpe ye motema kolinga nga ntango esimbi te nasala nakondane nzambe te nzambe alakisi ngai ke nakende po na oboyo yango te mais nayebi te ke Nico Chege akozala motema mabe envers ngai ezalaki présentation coutumier nde bakangai ka bafoto oyo ezali présentation coutumier nde ezalaki kaka juste famille deux familles bayeka baremettre biloko peut-être makasi lisusu boye eza civil religieux. Ozala déjà choqué na vie en général. Choc moi makasi oui ezala baparent nanga ya kokufela baparent kokufela papa na mama yango na choc nanga vi mpo nga nayebi nanga mabe te nasalaka nanga mpe mutu mabe te naokanisela mutu mabe pwani po malaria ezali typhoïde ezali babiloko makwanza wana mpe odi banini bampesi bambaso ezali biso mo etamboli na biso totala yango te po ozalaka soki ozwi yango soki okenda onyatela yango wapi soki osimbaki ya nani bamami mpe yango ekomi problème babwaki oninga na théâtre bato wana nga azongaka sur bato wana ti bazwaka ntan ya koloba na biso eza bato nyonso te ke bamona te nde balobaka eza mpe na bamisu bamona baréalité wana nde balobaka bongo nde bakalifiaka bafille nyonso ya théâtre ezalaka bon oui eyaya balobaka kaka bambote na bino nyonso bulanda sieni na bino sieni eza kaka moko oyo muta maboke kaka ye moko journaliste kaka ye moko muta maboke balezi yo oyo eza sabotage merci. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de laquelle vous avez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, Marie Baz, messieurs les journalistes, Exemple Télévision, Exemple TV, votre chaîne d'actualité. Continuez de nous faire confiance, continuez de vous abonner ici massivement, car c'est ici que vous aurez toujours les informations sûres et certaines, bien traitées et bien diffusées. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que tous devant vous en bonne santé. Et un grand merci à DE à la course de vue, derrière cette caméra. Et puis un grand merci à notre sponsor Yannick Chamba Godson, Boss Amboka, Moutima Clarisse Gamba, Maman Sociale. L'argent l'appelle Madame Raïssa Martins, je te salue depuis le Canada. Et je pense également à Marie Carafat, plein de spécial à toi, Gilles Morantutu. Il y a Iketo Kamasi depuis Montréal, depuis le Canada. Je suis à la Norvège, moi, à Mami. Monica Makamouki, les disques, et bébé Seigneur, le maman Mayel. Malik Arafat, je te salue. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Cette actrice comédienne, gros talent, Chandrelle Main. Donc,
bolingaka mpenza bongo mais bamosusu bato na eska na mama agene bamosusu mpe bamona ye na kigene yango bakimona ye na kimama. Donc lelo tokoyeba pourquoi est-ce que aya na style wana et pourquoi est-ce que tokosolana mpenza par rapport ya carrière na ye du début jusqu'à la fin, et puis tokokota mpena makambo ebele abungaki cetedi ya quoi. So d'ailleurs oza d'accord nanga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité qui est Matsoni. Bonjour et bienvenue, bon dimanche. Bonjour Star, Marie. Merci. Et le nom de ce pays, c'est ma casse. Ah bon, merci beaucoup, très gentil. Merci. Bah, fanatique, on a un exemple de télévision, c'est pour une première fois. Oui, ça on a passé bon beauté, ba santé malamu, ba dimanche et là on a bango bisika nyonso bazwami ngamantsoni ba couleur lingi bino. Merci beaucoup. Et bien pour tout le monde on ba couleur comme jeune fille, est-ce que ça y est toi y est? Non, ezakanga. Ni là c'est ça yo pour manso. Eh, hey ya, bon oui longue luva. Oyo kuna to sala kezala kama kambatinda kana basenit. Tauna za ulobo boye jidi bola. Papa social aza kulanda ngai. Aza kundima ke ezamantsoni. Wanizala kana sen. Mais awa mwasi ya moto. Ah, moi c'est à moto. Le mannequin de sa femme, Carole Laura. Allez, fort, merci. Ok. Matsoni, bête à dans l'histoire, comme ça, on va théâtre, au matin, on a évité sur le bal, on va placer sur les cas. Mais alors, on va résumer du sous bateau, on a un exemple de télévision, bah, il y a théâtre en haut, maintenant, on est nini, théâtre na bana ukaka ndenge mutu nyonso alinga musala na ye ndalo bakate funa chamba mpana musala oyo ezaka bongo soki obi nacha mayele na ngai ke na ye kosala kindumba te na ye nde koluka mbongo malamu na biso nde yango wana nde mpe Matsoni ba couleur abaki no na ye musala na ye nanga koluka nani te me na ye musala kocha mayele na banda théâtre na ngai na 2012 et pas ya président nanga Prince oyo babengi groupe les Euridi esika ba Adaï Lunga président Adaï Lunga on appelle Simbote ba président Jude ba Dif Matuza on a kutana na bango na les Euridi wana eskanga na bandaki mais yaki kosala ke na kutaka vraiment tamo ya malamu te pourtant on a yé na umelaka te les Euridi kabwanaka de sala que nazonga na fanda l'époque na ngai natangi président Adaï Lunga natangi président Jude natangi président Matuza na bande comme suto kutaka kutanaka wana bazaki ebele babibi Shlokuli bazaki penze belé de temps on a yaki mais groupe déjà ezaki na moi déjà ba problème ezaki na ba problème te tourner pièce on peut aussi ça quand on était groupe yaki ko ça nini yaki ko kabwana ba Prince Tumba ba voyager na bango aux États-Unis oui na pesi mbote de epanzanaka loko epanzanaka namona ke bamsala ngo silongo to yenzo kana to mona ba na ba TV réalité to yaki kokuta wana ezaki mususu afanda na nga na préféré na fanda ndesinga que afandi na ngai na 2012 na continuer avant non na fanda parce qu'on a continué qui esthétique na sala esthétique na gali na joie brevet na gali et na continué esthétique na ngai après kosa esthétique na 2012 wana bakolenga na 2011 kokole bakolenga na 2011 tokomi 2012 ndena komona président Charline Nongi vit de loin on appelle Simbote Sikazali de namona ki na TV a lancé qui recrutement na ye azo recruter de la côté de Vanaï. Encore tout vient de oui si le on a tout vient de Dieu pas à président Charline Nongi vit de loin banga yete vit de loin na ba succès na ye yoko
théâtre on a groupe moko et ça qui déjà là pas problème déjà donc aux autres on travail ma capacité donc le bongo mais place pe na uta ki nazwe déjà travail malgré tout uta ki groupe ça nazwa ki quand penza ya ko répéter parce que na kuta ki bato maele bazaki na lesoridi on a kuta ki chef na biso ya répéter za ki chef Matuza veut dire après ça qui biso penza ou ben à la do boy ba pesa ka doter sur scène boy batele maka boy na scène et ça lenga déjà moi bien pourtant na kei on a qui pas président vie de loin na toujours de deux nazaki de chant na moi ba maîtrise nanga ah oui na comment de moi ba maîtrise ne ba de gens denga côté le ma sur scène mais ba ki ndenge nini na ko marcher sur scène ba ko ça ba déplacement sur scène et ba qui ont déjà parce que ba l'accès là parce que idée qui mentionne wana et je dois na yo mon mutu qui na mon style wana binga na jouer jeune fille to ba jeune fille baza jebele ngana jouer ka ki mama to eza indeni esprit ya Kimantsoni neke kozwango na Top Vision on apesi boss na biso Yves Lubamba mbote sika zali na coach onga na benga coach benge na ngani ko shege na pesi bango mbote Mantsoni aza mbuma Top Vision parce que na yaki nzonzing na kika normal na ki nanga vraiment normal mais bangonde babimisa Mantsoni ça ok marraine ah oui ok pas vidéo ah oui pas vidéo là où jouer la jeune fille non jouer lumière chandrelle on nous a dit la chandrelle lumière normal bon mais yo mo konso ba no mi mona on peut ça le meilleur na yo te to bande ko peut ça le meilleur na non on peut ça le meilleur de moi ok siko ok na carrière ya nzonzi moto azoki na loboko memela na nzonzi moto azwenga na loboko memela na nzonzi ya président a mon vie de loin ye mon vie de loin parce que ok bani nzonzi on jouer pe na chandrelle on doit jouer na chandrelle parce qu'on est bien na film moko to tourna na Top Vision et quand on a Top Vision Lembokate première nzonzi na sala na Top Vision eza président na nganda benganga yaka dans place boye to tourner film boye ya ko tourner et c'est kapena kendaka koyeba que Nico Shege homme seul akoma filmer parce que nga Nico Shege na ebele na groupe na biso tout vient de dire que a filmer biso mais tant on est ko kena nzonzi wana ezaki écrit par Nico Shege ndeska na kende koyeba que Nico Shege akoma ba filmer siko idée ya bando je sauce comment tu na Lembokate wana Lembokate na jouer normal lumière mais tant où est comme que ça là que ba comme ko benganga ezaka film moko ba proposanga film wana ezaki marque de poser la marque de poser wana nde ba proposer ngai que est-ce que comme ça la tonalité te pour la répétition na mekara na ba on peut ba na bango te et c'est que faki nani muto bachaki mobali faka le kawana pa mboka akenda zwa mwasi ne mo boye abimisa ye ezaki bongo nde ba proposer nga est-ce que okoki ko jouer na moi tonalité te pona nga na mona ki o mabe na mona lokwa ba dimnenga yo jeune fille ko bachanga la tonalité na ideni na mo ba welo ba ngata ya Nicole na ngai ye bakata abi ba jimnenga na mona ki o ba jimnenga makasi de na boya écoute pas Nico Shege pe na boya ngabiti esimba te ngaka normal ote omoni film on est ko fula yo na mona nyos bandolo be pona nga ai nele non ka bien mais tangu ye moko Yves Lubamba bengenga esinga bi mama na vie ko boya o ba pesi yote biso mto yebiti na ni to pesi mseza porte moko ya malamu to fungol pona ezate ke to dimne yo to sali sondeni te msu to fungol le porte ya malamu salango kapona film moko to na posa na salango ndina monaki to kwa basendi na bite so mutema ngia ndozi akaye mo producteur aloba pona sala na bipete batan wana nde yaki kosala que na sala film wana
na mwa temps wana o bango basengaki malgré ezalaki mikakatano parce que eza eloko moko ya ebandeli ezalaki na mwa er moko ekimi er moko ezongi soki ekimi batie coupe fo ezonga soki ezongi bocontinue so ekimi kaba parce que idée on décorer pene elonwana parce que na décoration to deka ke babi c'est déguisé quand il y a une voix peut-être changer tonalité to deka pena ocha ba beauté on a ba mantonyo cha na pena ba couleur na kombo na sko ba couleur na kombo on peut parce que maman na film on a ba changer le maman lumière ou maman mantonyo ba couleur to ba pena to yeba pena te na film wana balaxe na monga eza maquillage parce que Nico Chege tonga sala eloko na ye alingaka eke malamu ko muto aza réalisateur et puis que so sali boye salo bien ndep senga bité mboka te au côté tu as crayon ka normal te au crayon tu normal yo mona ka msuna ba commentaire ba loba bon mboka te on ebi makambo te mais crayon tu as kitoko ocha da make up bien c'est qu'il faut ocha crayon ya ndenge na yo pozala bien ya ngwana la ksenga non crayon ko cha mukete faut cha mwa munene la ksenga toko sa nini am cha faraju ocha mwa faraju ate o ya mukie et donc nyonso na ngana bimate na porte ndaku nanga na keika te fona cha lolo boite ezaki coaché par moto ya komaki film na oya ebaki ke film ne po simba faut kende boye yangwana tu comment Manzoni oui bango kaka babo je mutamboka comme Manzoni peut-être ngati ba peso Manzoni o jonde c'est pas parce que combo ngas ko linganga na ba signification combo oh nino pesa combo na bi signification na hote oh bon comment c'est la kana signification ngabe oui il faut na ba signification ya combo bo pesa parce qu'on a gondi maka boete oh yebi utuka combo bo mami kinga ça sens ndeba ki muta pesa nga signification ngeza mama kambo on a pesa mbote mama abiso to linga mingi makambo yo ukaka makambo ndaki ko bisanga Manzoni eza mwana moko vedu ya passe quoi mwana moko vi na ye mobimba la selon ekolo na bango Manzoni eza mwana moko vi na ye mobimba mama na bango azwa ta ya kobota ye na retard kobote na retard zemi na ye oui ezaki zemi na ye bazwa kango bato balingaka yango te bana mongo enfant abandonné quoi oui batika ye ndepa na bango signification Manzoni eza bongo ke tant maman bonga zuize maman bonga zuize na tamo ya ménopause moi sinon ça ebi ke ndaza bon ko bota de ba sara bible oui de Manzoni selon bango eza bongo ouais est-ce que le Manzoni na lumière ko fera otuna bien ba rezi lumière ezangai Manzoni pezangai o se sala makambo pesa pena makambo nango lelo monde entier parce que nous sommes un star mondial bon on a dit Manzoni beaucoup de gens vont y avoir là bas commentaires ils tellement ébélé yo moko siko na lumière na Manzoni ni yo pena pesa o makambo mona ke lelo so téléphone nge pasuka ba retomber ya film on a rejoint pour la première fois téléphone na o ezaki ndenge nini papel ba bando yo moko mona ndenge nzambe de odala ngai bandeko motema jidi bola yebite na nkolo bande nini nyonso eza kombo na nga pe en plus nyonso esalaka zela toke malembe nyonso esalaka mosala nango parce que so nake na lumière chandrelle nasala avec mosala ope moto amoni ke so atali boye asepeli na lumière chandrelle wana koto mpe soki na ye na Manzoni eza mpe na bato batalaka so bazwi temps ya kotala babi Manzoni c'est que nyonso eza kaka bien parce que nakoloba te ke oyo esalanga boye te mpo ti bazwaka nga na nzonzi ezalaka na kombo ya lumière ezalaka na kombo ya Manzoni te mpo na bande da kopesa le meilleur na kombo ya lumière wana yango wana nayaki na Manzoni mpo soki na lumière na bande komipesa te ndenge mpe nabima te mpo na bande mpe na lumière wana lumière mpe na tourne bafilme mo ebele kana kombo ya lumière wana nde kosala ke ntango na ye na tonalité na bimi na Manzoni c'est que nyonso yaka bien pour lumière eza jeune Manzoni eza déjà maman
Et donc, pour yo, mais pour nous, mon na éviter ba fa na ngai oyo nebi na ngate parce que nyonso ya ba kombo na nga na kobo ya oyo te no songisa oyo ya ne libebo de moi maman la chilo de moi na éviter so no ko kabola so no ko sandeni c'est que bino nde botalanga pour ngai moko no yeba mabe na ngate à 100%. C'est que bino botalanga bobi que place bono gafé place bono tambola bien no mo bo juger entre Mansoni la lumière. Voilà, entre Mansoni la lumière, puis le mot jugé, très spécial à Alain Kambaji. Je te salue depuis quelque part. Vous nous suivez partout dans le monde. Je vous signale que je suis avec cet artiste Chandrel Mansoni Lumière. C'est avec elle que nous passé un bon moment. Alors, de continuer cette émission. Nous avons dit que c'est pas facilement parce que nous avons dit facilité pour pour bandima yo fimoro boye oyebana na noté est-ce que bandeko yo kutakiona déjà basala ba comme peut-être pour autant yo ta on a télévision nous jouons pe na bango entre autres mingi mingi jouer mingi na ya bouyi na chambre Maman Reine Yaboui, Reine Kwanda de moi, Reine Kwanda de cœur. Na le lofo Yaboui nangai, taka Yaboui makambo. Abisonga na Yaboui to sala, mais bon so ba mafuta mbele za pembeni wana, popo sala ni bo pakolaka. N'invite son kosa maluka de moi. C'est qu'il faut mafuta mbele so ezana, il faut pakola po Yaboui na Mansoni. Dégâts conséquences non ezalaka facile pour nanga na yebi ke bat balobaka mais to ba ke na mokili na mutatambola na chance na ye voilà na mutatambola na étoile na ye nga na ya nzonzi na film wana nakutana na ba Barcelone mama na barque motema RK muchanga le na pesi mbote nakutana na makoko nakutana na ba fille vraiment belle bandosa nzondi na ton wana mais bafungolelanga maboko mutakangelanga maboko azalati likambo yo na yebi na oyo basalinga te na kiko evontango te na liboso ya caméra nga na ya nakuta bango nyonso bazalaka na bango bien na ngai bafungolelanga maboko na bite soki ezalaki étoile na ngai mais bato pe baloba bongo to ko condamner bango te parce que bakutana pe na ba réalité wana mais ngalo wana kutana na réalité wana te c'est que na kolo bango te na loba ya malamu ngala kutana na ngone pa na bango et le lobo garder ma bonne relation avec nous nyonso ebele et on a fait barankim te nana tawana te non ça va mabe po alinga kutu mutuna yake pa na bango balakisanga mabe wana te bango bayamba ngai bango basolisa nga bien sikoyo ngalo za rankine pa na bango par rapport à ni modèle non na théâtre ranani to apesa pour ça utala yo bité ngapena so na théâtre yepenza yes le ba modèle na ba zebele parce que na lula nanu mami jokisa na ba shosho na wana penza ba shosho na wana na lula ena ngo na lula so natali so na lula c'est la Beckham de moi je dis yeso ka jouer ngapa na ba abo mangai na ko fanda so natali makoko coquette les natalaka so natali bonga c'est que ba idole nanga baza penza ebele onga lula pena ba shosho penza zaki so na fin pana ndako mona otala bonde bo jouer nga biti inga peso kota ba shosho funa bandoza lokwa bentel baza vraiment bele on atangi misat mais baza penzi bele vous avez tant jouer na otangi na misat ba oui na zoata on jouer na bango et ça lorsqu'on est bâtiment pour c'est pas pour jouer na bango na scène moko non et ça langa bien sanga vraiment bien
On a vu que Nzamba sunga kaka. Nzamba pesa makasi na ba obalukaka e. En plus Nzambe soki oza sur ne loko ozo sala en soutenir en petit côté. Tout le monde a rêvé qui sont fait la téléphone on a azo seka mais lelo Nzamba pesa nga occasion apesa nga makasi yo jouer pena bango sur scène. Nde bien salanga kayangwana. Kitoko nde yangwana. Voilà, qui te connaît en moi, là, je suis en train de m'assoigner. Maintenant, les lots, nous, on a un théâtre congolais, des bâtisses, la vie à théâtre, Bandumba, ouais, on a un bagabato. Ma fille, on moins sérieuse. Là, c'est sympathique. On peut voir à la théâtre, mais pour le Tanga, on va prévenir dans la galerie. On s'en dit que nous sommes des filles et la rabine, on a dit est-ce que ça. Peut-être que les Arabes ont plus un rôle au genre ou bien à les battre. Parce que là, on a eu comme le roi qui a encore lumière à jouer pendant le mal, à pendant le mal, solo. Des filles et la rabine, ça a condamné. Non, et le bas Orcel Momo, Alba, Bakanisela yo. Ma bémo boy me ba kuto na ngote siko bien kande yangwana so ba kaniselo ma bémo boy ba kuti na ngote et ça malamu ke bazo kaniselo ma bémo boy ba kuti pe lisu na ngonde ma bepende yangwana batuana gazonga ka sur batuana ti bazo rata ya koloba na biso. Eza batu nyonso te ke bamona te nde balobaka eza pe na bamisu bamona ba réalité wana nde balobaka bongo nde bakalifiaka bafi nyonso ya théâtre ezalaka bon. Oui siko soki ngai nayebi ke naza na ngai mobulu wana te nde nazalaka na ngai na le mannequin de sa femme Carole Laura lega baya Mimi Debo ya baya Bijou Debo vetu na ngai mobulu te oyo bamonaka na théâtre bamoni te ke aza bongo siko est-ce que boloba kaka boloba te mais soki bamonaki oyo asalaki mobulu na théâtre bamoni pe na vie normale aza ka bongo mais na pesi bongo pe ata yo koloba pe te ko pesa bongo raison na makambo ando raisonner oui parce que auto pratique kaka ezalaka biso te ezalaka oyo batindi biso tubakisaka bapima tubakisaka bamungwa po esala bato bien mais soki kaka yo moko so na vie normale ozaka ndumba wana seke topesa bato baloba raison toko condamner pe bango te tokoki pe te koloba ke balongwa kuna bango nde baa bandumba te mais soki eza ke toza na biso kimia oh bah mon eka on est dans le théâtre yo quand tu vis normal à la bongo parce que bah ebi batongo netman soni na ebité eloro so ya Nelly Debo mama na Enzo bo fandisi wana ebike mansoni amobulu na ndimite au boya on banda le oti lobby parce que à 8 ans on fait la mansoni ata mansoni lati ma be na télé ah ça me noga oh ya non raté on dit maté mais ce que zaki qui a fanda na mansoni mona be rare moi pas mansoni ga o amona na TV mais on est d'accord ça ka bongo je pas fan non je m'en dis vas-y on a je m'en dis là je va quand les mignon ça je va finette yengena je m'en dis bah il y a caso ça film mais mon succès na yo na nous personnellement je renvoie succès na ngai et dit on a joué en bien pour na ebi musani na salaka ba succès ya kana fa na mona ma bébé ça bongo et ko tombolo pe ko bamba o so po gérer bien ba résultat ko sa maté ebi TV moko TV ndezana e ko tombolo lelo e ko bambo pe kali so ebosela muti etu nga penza vina normal na le kapé be biso moi TV wana e ko sani e tombolo lelo pe bambio lelo so ebosela muti leti nga na ko le kana ka émission te na ndo luka polémique monnaie intel po lelo so na luki polémique ne intel wana intel la na kipengati e bi ke bambinga
moi pas na commentaire ma ouais moi te que simbi te bambio si ko bamba la biso yangwana et comme na batuso afanja oyino on dit on va besoin na batuso ba inana mo biso ay bi ne pe biso te amoni yoka la télé boye na sepela na fiote mais au sala pe loko voilà siko poto pesa bango accepter onyo se benga mi fan na ngai so solisi ngai bien ngape no soliso bien o pesi nga bonjour ngape no zong selo bonjour ok na gauche mo boy na sepeli na nga lango te no zong so na droite ndenga vivaka te na zaboy poto zala bien biso pe ande to fanda ba mama biso ba te ya biso que faut kende boye so déjà kange loko na yo to kangi mutu na yo lukaka mutu wana azala po ezala bien ezala bon. Ok. Voilà, Mansoni, vous avez déjà choqué la vie en général. Choque moi ma casse, oui. Ezala ba parents nanga. Ya kufela ba parents, kufela papa na mama. Ya wana choque nanga vie. Vous avez déjà choqué. Pas collèguement, la réponse pour vous. La dénigrer, toi le suis. Tu vas tuer la scène, il y a bien un an, il y a bien un jeu. Oh, il a choqué. Ah, tu bah, c'est tout beau, on m'a casse. Mutu so boyo na scène. Et choqué pour nanga. Pour nanga pesi ngande makasi. Yo luka, pour ça makasi po aye bangai. So mtaboyo eza choc, choqué. On a pas na mona ki apesi nga makasi. Aye binenga talobi ne vérité. Oh suna nya bimeli wapi. Yo de l'autre comment tu l'as fait pas. Te non tout na te. Bon ngam na bimisa abad. Ba résultat solo non bien ngam na bimisa abad tout. Parce qu'on tout na so o auti su wapi bochenga ne point te. Oh non, jouer là pour muto comme film né. Et puis tu n'as rien chélinga mutuana. Parce que yeba ngayo no koboye etakeki. Ngana yena ngana yo tourner na ngai. So na sisi na zuit transport na siminzela na ki. So ngana ndo boya bat pour point. Bon ça rappelle moi complicité des jeux que babi que match no jouer na yo comme me bati ba préféré no. Obi match na beti mo yo beta pour comme ça ça na no balé pour ba bonta no balé. Te non na sala ngote. Na bité so ko eza malam no commande ko sala. Parce que nan na sala ngote. Donc parce que yo déjà aussi tu vas quand même na bato déjà pour y ban pe bager. Pour so voiture na ya bouyo mon appelle pour niatara maman 30 ans. Te ndeti ngai non na jouer na Aïda te. Mais tant na 8 ans ya jouer na Aïda Gladys na traité que ko fanda ne pas briefer personne c'est Aïda ya nan. Moni so to koti to saboté. Eza que to jouer to amayeli. Moto a chebiso na bike so na sangisi ba mbale boy et ça bien. Bosko to za so na posa ba briefer biso so to ke ko mi briefani. Ti to daba to mayele to sala da musalana to ba chebiso na ida ba briefer biso eza boy. L'essentiel théâtre ya ranini yoka po e ba nini opozongisa. Voilà. Cause après c'était que muningo pesa yo posa ka poso pesa te. Po bo tutana. Mais tant aux 8 ans ya ko yoka ye o ya ko binisa ndeko peso makasi yo po luka te o lokwa bimisi a ngefuna ke na b. Mais soko 8 ans ya opesa a yo po bitenga pe na kika na ananga wana funa pesa ka ananga c'est que na sale lote c'est que penza na sale lote mais tant déjà na mutama yele na bike ba rezi no zia ba rezi aloba tu yo zo ta yo zo ba question no yo posenga non yoka et ça simple pour nous solo ba réponse et ça deux mon théâtre. Ah oui. Ah Chantal Matsoni, moi je suis très flatté. Donc vous nous suivez partout, continuez de faire confiance, abonnez-vous, partagez massivement cette émission, likez surtout et surtout jetez-nous vos commentaires et pour ça la mission très bien. Je pense également garçon bon proche et salut depuis quelque part mon ami vient à venir Claude Diamant prêtre et puis Bruno on a E19 Nakatio il y a Londres Nakatio à Londres le lot 2010 2020 10 ans de carrière. Ah oui. Bravo, ils est belé pour moi ça. Merci. Eric Kibotoko de moi parce que toi on a problème te. Ah, disant ngai nazo gérer ka malem malgré ba problème, malgré ba maladie mais
Non, gérant aucun malembe. Pourquoi tu as pas de difficulté de dans musala ngwa? Mais na musala nyonso, ezaka na musala ngote. Na musala nyonso. Ezanga te. Songa na robaga te na kuta na ngode wana ngo mambo lokuta. Sege na kuta na ngo ebele parce que ya musala na lingi. So na lingi ngote na kuta na ngote mais lokwa na linga ngo ya na kuta na ngo. Tango pour kuta ba difficulté mo ko bika na tikina ka peut-être. Te. Wana lobate ngam na senga ngo pa nzambe. En plus na continue à kosenga nzambe pesa makasi. Ya koyeba okela musala otisuka. Pesa mpe mobali oyo akoya te po 4 nga théâtre wana. Na koya po abakisa 1 plus na théâtre nanga. Na musana ponga benga ngo musala pona yeba te soki na kati musala nga kutu statique yani lobelange lote. Otikalo mama soki. Na tante tournage yaya ngami to benga tournage benga mambo suki o ya kolatsa marié na telika koto tournage Jesus la malamu na kena tournage siko ya wana loba na nzambe na ngalo kwa na senga bongo ate lo nyonso ye barezi et découragé ngati et tika la kututi et kopusa na pe kututi ya malamu kande ya ngwana mauvais souvenir ni no garder na musala pendant ces 10 ans eza na ngote bon bon souvenir il est belé ata mo misa moi misa il est belé oh non il bosso na lubaka na vinanga na kufela maman parce que papa a biso kufa na 2008 na sala théâtre te mais trop na yo kokota na monde théâtre maman biso ko kufa na 2014 ah non bitu ba artiste comédien basanga bien moko et bien maman biso ata famille na baba ba to kuna biso yete bande kuna ba comédien ba nya bakunda ata kutu ba famille na maman biso babaki to kuta tena bongo to ndo yo kana te bo biso to ke be mene poani bitu ba artiste comédien benga ba ya karapo to ndola na bango de tongo midi pourquoi parce qu'il y a bien makasi ya ngwana onya c'est que les a l'importance c'était bien makasi ya ngwana po ba biba ninga malam ba iba bango na tongo passe na chono bisengo te to cha pe no passe ba ya ka balalisa ngai na mvula na malili na moi c'est que baba ninga malam ya théâtre parce qu'il y a malam ya théâtre ndi ya ngwana oku teleki nyonso ya ngwana to dana tangi wana seke kangi parce que ba muso ba bino na ko na te pour boire na maladie boire na bazua ba jalousie puisque on voit ngala ya solo wana photo na muto ba boire la maladie po ngana oyeba na ngati yo na to ba boire maladie na vango wapi on PC na konzola ngo wapi baloba bo ba di malikambo ba esala déjà na vino ngai sala mala ngote na yebi na ngote tulingana makasi tulingana makasi ya kota ndo ba ya rola sona mvula c'est déjà vraiment bolingo ba bi question bazu maman akufa na maman biso eza bolingo eza pensa bolingo et marquant makasi marquant makasi ba get kamans moi ça papa Gilles kuta musika na Canada mais azaka de cœur na yo mais o bazaki pembeni pe baka de cœur na yo c'est que bolingo ezali il get commence moi ça papa Gilles la salle à théâtre te maman il get imagine mwana siko yebisanga mais bato basala théâtre tongo mona bango tongo midi pourquoi boya wana to benga bolingo te foto benga oni bon wana ndi balukela ngokombo ponga na mina nga mabeti na sala na nga pe mutu mabeti no kanisela mutu mabe poani po malaria ezali typhoïde ezali baba biloko makwanza wana pe obi baba banini bampesi bambaso ezali biso mo etamboli na biso totala yango te ozaka soko ozwi yango soki enda onyatela yango wapi sopo osimbaki ya nani bamamiki yango ekomi problème babwaki ninga na théâtre totika ko barezi totika des fois peut-être que ça rend un beau tambour oui tota moi mabe ntongo ekango kuni ozongeli théâtre seni ngana kwa izona ngati na mina ngapete so babwaka ka na ko condamner pe bango wana ti so babwaka na bango eza bango na bango mais ngani na tambola na ngai na vie artistique na ngai
babwakela na monga te nakondima na nga pe te parce que babwakela nga yango te mpo nayebi na nga mpe moto akobwakela nga te mpo na nga mpe na problème ya motu te ah oui voilà Chandra tokina biso malembe na mochite mais sinon tomonaki bapublication mo boye ebemaki awa neti mwa libala toyebi te ezalaki libala bafoto yango bakolukela biso mode oyo abalansele biso balukela so na mai natala na bimai mabe eza yo moko natuni so bimai mabe eza yo bolakisa yango oui yo kito mobala yango boe Félix m'a dit tout que naseki yes oh non kitoko ba photo boyo moto mona no mona ne zayo oh c'est comme ni fait na taki mantoni pour vous confirmer que c'est mantoni betel solo ça qui ni mariage ça est près d'autres ça ni te oyo za coutumier oh koute ezaki présentation coutumier nde bakanga ka ba photo ezaki présentation coutumier nde ezaki kaka juste famille deux familles baika ba remettre biloko peut-être makasi lisubu eza civil religieux le mannequin de sa femme Carole Laura et les gars Judith Laura ani mona kini te ya nem talibanda te non utake libanda te peut-être OK de libanda son sambalingi oui ani ga mwana complication yo ga kina complication ni la fille on sera aux oh bon mais bala libanda baba bezani ya complication et puis complication te sopeka ya libanda wana ba ope bazwaka ya libanda ne sopeka malamu pona bango te ba ope bazwaka ya kata kini ya ka malamu pona bango ya malamu ezaka kokutana mobali mwa bien oyo nzamba poneli yo alobi ke likola sapatu na yo yango wana c'est bon ça problème te ah et on peut ça me sandeli oh yo sera ide mbele na pesa msa point ouais to bomba photo moi tokisi na ngamo mais boy bien bomba kitoko na sepel no makasi eh merci beaucoup eh merci eh be pas biso famille nanga ata na yaka na 100 francs na pesi bango na sombi basaki ya fufu na pesi bango eloko eleki oyo ezate eloko pe ya makasi eza honneur na pesa bango ezate o pe ba pesa langa merci bango na kete ba misa 100 francs na bango bakolisa nga pamba te nazo nse bon pe merci munene ya mwana parce que koko na nga mushi na mama na nga antobi londa star mama star ndalo bana ngabi o pe to ko so merci ya malamu nyoso to selo na vie yango ya mono ko bala ndesa bon sko bien ma bête merci sou bakse sou félicitations. Ça va pas perdre, ton père a permis de continuer à ça c'est bien parce que babi mibali yo baba la bino ba na biso abasi ya ça là comme si bazara très colérique ba vraiment ba rigueur on a ba obexo bunga mais yo quand même vous avez même un moment donné pour dis-moi qui dans zone comme on dit à quoi excusez Koli mwana nzonzi na ba fille na bina comme on a souvent solité oui bonne raison on a raison non ko boyo ngote na bunga kipenza babe moni libale ya bitumba libale zara teke mutu nyonso ka ata sepela nango so ezake famille na bino ba sepela nango ezape na famille moko ya quartier ba sepela nango te alors merci kana nzambe po apesa ki déjà le roi est déjà fungolaki ata boye bukangi eza mwa passe pona ngala mona ki ngoza na ka bitumba libale donc ezaki suite à bitumba libale bon lo banini pona bande ko tourner to gana baliba bozui bukati ngai benga ngali sute na tourner pe li sute bon no benga oni vacances par rapport au muto ba ndo benga to kama makambo na muto ni ba résister la clair ko Nico Chez moi relation bon qui tu vois pour bon Nico Chez on a pas
Bon, c'est connu. Il y a une relation amoureuse, il y a un salaire que nous filmé. Il y a même temps de bien, peut-être ça qui va même à Zoua, il y a moyen bien amoureuse à y susciter. Peut-être que Gaël Mangungu, en a pour ça, il y a eu Kangu. Non, on a été. Ils ont parcours, ils appellent les passés. Oui, l'équipe ici et l'équipe. Tout le monde est là présent, tout le monde est à présent, la biso pour futur, la biso et faut biso malam. Nico Chege, azem to ando vivre na ye. Mais n'habite ce qui est cause à la mabe pour na ye, lipamboli na pour na mona ngweza lipamboli. Ndenge moko pe lelo, Nico Chege ana nani na mwasi ne na ndaku na bana na ye. Tango petit Nico ye, ne bete libo maboko. Na pesi pe na kombote Nico Chege o ifaza andoino fo ba benge petit Nico bon no pese no mona mabe point mais na tikali ko eba que Nico Chege akozala akolinga mabe nanga jamais wana eza na okara ba nungu ya bato tozaki na ye lokola tozana ete seke nzambe ndalingi te poka nzambe wana ndapesaki ngai motema kolinga ye apesaki pe ye motema kolinganga tango esimbi te nasa na condamné nzambe te nzambe alakisingaki nakende bo na obo yango te mais nayebi teke Nico Chege akozala motema mabe envers ngai to supposé ka ko lobi ero bali maman ba benga ko susciter kasi babenganga te ezalaki mpe ka Nico Chege ye mo te po yaboyi siko yebisanga yaboyi abenganga liso te poani eza que bafilme bazokoma esengi te place wana mansoni azala siko yebisanga naokondane bango te me nga na oloba nanga eza nango bitumba libala parce que ntango osali libala yango na avosala yango ezala na mwa baproblème mosusu kota famille na yo mpe baolinga te mosusu kota famille ya mobali baolinga te mais soki nzambe apesi deux famille wana nyonso bolingo estce bato ya quartier mpe bakosepela nango toyebi te mais mpona bafilme ezaki bato bando obenga ngai ndeti nga na to vision bato bando obenga ngai ezalika ya bui na Nico Chege so omoni nga na filme ya Nico Chege te omonanga na filme ya bui mais lokwa nazalaki mpe na ta libala moi mpe babenga ngai ezali te nazalaki na bapréparation na ngai soki pepe no na papa tama pepe makambo yango tokoti yango sika omte bilobele oboma mnini nayebi te ekoma moto osalaka tolobaka bajete monga faka tobala yango na peka tokenda bakezi tika koca papa makolo ezofimba olio esenga peka non napema mais ti lelo soki babengi na bango nga non joue na nga soki ezaki bakomi najoua na basiti nyonso nga pa basiti nyonso po ngai na contrat ata nde nazalaki na to vision nazali na contrat te noyakaka na joue bapesi nga mwa moke na nasimi nzela nake nanga ejour nazalaka na contrat te ke contrat ezokabola ngai ke place boye na joue te place boye na joue te non naza bongo te oui voilà. Merci beaucoup Chandra Mansoni pour même presque na soupa. Batu nyonso bazali bako otala yo ba fanatique na wana. Ko mikolo ba moni ozongi na Nathalie pa prince lo mikolo bozongi de yo na yo nazomona yo Aïda ya bouilli donc Nathalie na film mon boy de yo qui c'est bon hein. Merci beaucoup. Donc oui c'est pas fanatique donc yo ba maka que ba temps est belé et puis ba te belé peut-être ba kansana to za na contrat oh ya ba site belé peut-être ba mona so ba bengo ba bi ah il y a déjà contrat et tout ba qui Mansoni azali et puis papa ça on salade vous êtes disponible pour la tournage. Merci na baignoso bakozwa ta ya kotala ngai absence na ngai to présence na ngai nyonso ya malamu ezaka tokungisa nzambe kandi aza bolingo parce que apesi kimia apesi santé malamu absence na ngai eza ke nazalaki maladi nabelaki nazwi mwa temps ya kobela mwa trop banda mars tina mwa ya lelo oyo nde baresini nasali oni bafantu bolandanga mna oloba nazala mwa temps ya kobela sika oyo naza na nga sava nayebi ke naondosepelisa bino kaka naondosepelisa bino ndeka biso na bino tosinya
que so Mantoni azana bino boseka kaka Mantoni so azana bozwara pe mwa ndambo ya conseil Mantoni so azana bolinga komona Mantoni bien Mantoni azana bien sikoyo malade ke mwa musika Mantoni ana contrat pour na bato ba site Mantoni ana contrat so bengi nongai na sola na ngape bien kande no sola boy depuis kana sola ka na tourner na ngai problème non bien Très bien. non problème to sola na biso eleki nango abopia papa pexine ngate so papa pexenga peut-être que ba image oyo ya sika bonga bomona ngate mais le quoi bozo ata ya komona ngala ba image oyo Brunel Maluka oyo azopesa ngai nyonso chance koza pembe na ngai to kotambola na ndeza mwa batu yangwana bon on monde ngaka Merci beaucoup. Ah merci. Ma dédicace na yo. Ka wana za kwa totoboli. Maman yes, ah bon. Merci nana yo moko mto ya mbinga star de moi-même. Na le lo fort. Merci na maman Jeanne Mbole. Ouais, ya mbibiso espace na ye. Aux espaces ya maman Jeanne Mbole et papa Beni Mbole. Beni Mbole de moi. Et pas la bango, babi tu es baka ko solo là, de sala rabatu bien. Nazawana na Pedriki Bimponda. Na lingyo mingi. Nazawana na ya Mimi de moi, la grande de la famille. Na lelo fort. Joyeux anniversaire na moi na ngamoko babi le 20 juillet. Le 20 juillet ça makambu. Miketi Bambani. Joyeux anniversaire na yo déjà na souhaité yo. Yaya na Melvin. Na lingio mingi Chilo Masamba Enzo Masamba. Na lingi bino mingi. Ya bijou de moi. Ya bijou de moi, ya bijou de moi. Moi c'est qui toko. Moi c'est kitoko, moi c'est pembe na bota bendienne na lingi bino mingi. Merci na ba nyonso bozwa ton na bango yo kotala ngai na biso awa bakolo mabanga tane bazotala nga misu ngala za problème. C'est que yo ndo ko aider ngai ya suka na kozangisa te babi ye moko jidi bola motema on y a le camarade de moi na lela yo de Oda Maluka de Oda Maluka na lingio mingi camarade ya Beni Mbole ngana bino eza sukate ngana bino to bando continuer kaka ngana bino to zala ka wana poto sola ka malamu ana leki na fingi mutute na tongi na ngape mutute na lobika ozaki tona ngai o ba pesenga pona lelo na suki na bino wana to mona ni pona mbala sima merci yango yo continuer awa awa dato si c'est là bon awa. D'accord. Voilà, merci beaucoup fidèles amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était l'artiste Chandral Mansoni Lumière. C'est avec elle de passer un bon moment ensemble. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention. Alors moi je remercie toutes les personnes qui ont eu vraiment là je pense à Jidi Bola, Motema ya Deoda, voilà, Maluka, c'est ça. Chico Jamal, je te salue. Orsel Momo, Eric Botoko, Pisco Voangale, ok, c'est ça. Grand coach, Félix Madituka, Obama, Gaël Mangungu, Brunel Maluka, Mama Jeanne Mbole, Beni Mbole, Pedric Biponda, et puis Saint-Denis Kalonji, Trésor Vangola, Crispin Mitano, et puis Hugo Kiazi Moufoua. Voilà, donc ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèle à mise internet. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Faites-moi parvenir. Belle famille, belle famille. Famille Debo. Famille Debo, donc on vous salue. Mimi Debo, Bijou Debo, Nelly Debo, Lili Debo. Nelly Gibino Mingi, merci. Voilà, belle famille à Chandrel Mansoni. Alors, cette émission, c'est fini pour aujourd'hui. On vous dit, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Abonnez-vous, faites-moi parvenir les remarques, les suggestions.
les commentaires surtout. Et cette émission, je la dédie spécialement à mon chéri Mélina Pamoko, je le salue. Et merci à Dieu d'avoir réalisé cette émission. Si Dieu nous prête encore vie, retrouvons-nous la semaine prochaine avec un ou deux invités. N'oubliez pas de vous abonner sur Exemple Télévision et puis Basa TV. Matsoni Bayo Kotamo Ilo Romo Bakuler et c'est petit bango rapidement pour to Kabana Batunyoso. Ya baluba kaka bambotu na bino nyonso bulanda sieni na bino sieni zakaka moko oyo muta maboke kaka yemo ko journaliste kaka yemo ko muta maboke balezi ya oyo za sabotage. Merci. Habita pour toute personne oyo azana bomoi na mokola lelo ozala mokristu to mopagano loba matondi nkolo mingi tolalaki na bango lobi eleki na mokolo lelo balamuki te na pongi ntango mosusu balekaki nga na yo na makasi na kitoko mpe na mbongo kasi makasi na bango ekokaki te omonisa bango ntongo lelo oyaya nga na yo tozingolu na makasi na biso te toyeba makasi na ngai te vraiment te na bolingo na yo ozwi nyonso ya mokili ekotikala pamba. Beauté oiza Brand Cosmetics UK oiza produit ya nzoto elonga kabatash sopelingi kozana tema ko ya bien ya propre oiza produit na yo ya kosala oyo eza mpona maboko polongola batash ya makolo mpe bagenou e bakude oiza huile ekendaka na produit ya nzoto. Donc soki oza intéressé okotindela biso message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir, Batunion sur place Bogota Labiso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de Télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, Exemple de Télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza Wana pour nous aider, pour nous sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango Exemple Télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV.
Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste, on a bino na ye lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans l'exemple de télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, ils ont bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo muto boya bêtise, yo muto boya anti-valeur, yo muto boya rabumbindo, yo muto boya rabatitre à l'okuta, yo muto boya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et ça un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo linga barizi baza. Au peut faire confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre était zéro ya lettre. La surprise ya kafu ya kafu ya kafu. Barizi baza to moni confiance au PCB na exemple de télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place na rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mon réseau mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino ba maman penanga na moi on a bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise de télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, on a bino yo barezi baza. Confiance sur vous pouvez un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre y a kafou ou ezanga bêtise. Théâtre papa, maman, bana borota la en famille. Émission papa, maman, bana borota la en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. On a habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie à Moussala. Mouto a fan dans la banque. Classe. Toi on a bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Bon, abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un bang on a Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand vous pouvez faire un salle, vous pouvez faire besoin théâtre, musique, gag, film, il y a solo, il y a bêtise, monsieur, il y a bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman ope na bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba rési baza. Exemple TV boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner gars. Au côté na YouTube boti Zéro Bêtise TV au mona place ba en rouge s'abonner. Au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga. Au fini on a notification nyonso. Émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout et bandokota kuna pour que bozala brancher nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, portez-vous bien et bye bye, bon dimanche chez vous. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment
eza mpena na lignée, eza mpena na nzela. kosona misuni nyonso susi emema barezi baza na biso na lelo barezi baza. Exemple TV kitoko, rien à dire.